mpe ezala na bino peuple ya Israel. Ezali ngai Thomas Elder Miguel Pedro. Chaque fois soki biso bato ya mokili oyo tolingi kovivre na bosembo, tokokaka yango te. Tokoki komona ke makambo ebele etambolaka boye te ndenge biso tolingi esalama. Bapasi ya mokili oyo ezali un procès oyo moto nyonso il faut aleka yango. Kasi mpona kokoma lokola Nzambe alengeli biso, il faut tozala makasi na kosambela. Mingi soki tokangi seleka mpona kosala eloko moko ya bien, tokoka yango te. Ezali nde mpona tozangeli makasi ya kosalela yango. Kristo alobelaki yango na Matthieu 26:41. Bokengela mpe bobondela Nzambe mpo monguna ameka bino te. Ata bozali na molende na mitema, bozali kaka bato bozanga makasi. Kristo alobi molimo elingi kosala se makambo oyo ezali bosembo. Kasi bonzoto na biso ezali na makasi te. Bonzoto na biso esangani na masumu. Mpona nini ezali boye? Ezali mpona nzoto na biso ezali pure te. Nzoto na biso ezali lokola zelo ya mabele. Yango nde ezali na substance ya mokili oyo. Ezali ya kosangana na masumu. Oko na biso ya kala pe bazalaki kobunda na banzoto oyo ya biso ya bato. Bango nyonso bazalaki kozela mokolo oyo bango bakozwa nzoto ya sika. Oyo ekoki komema bango lisusu na masumu te. Oyo ezali makambo Paul azalaki komona chaque fois. Tomoni te makambo na biso elekaka boye. Tolingaka kosala makambo ya malamu. Kasi kaka posa ya kosala mabe moto yelaka biso. Biso toyebi ke Paul alobaki yango pamba te. Mpona ye penza alingaki penza kotambola na bosembo nyonso ya Nzambe. Ye alingaki kosala lisusu mabe te na vi na ye. Kasi ye ayebaki eloko moko. Ata kutu Paul azalaki kosala makambo ya bien, mabe pe chaque fois ezalaki na pembeni na ye. Sikoyo mabe wana ezalaki wapi oyo Paul azalaki kolobela? Botala nano. Romains 7:22. Mayele na biso esepelaki mingi na mibeko ya Nzambe. Elingi kolakisa milimo na ye elingi ba mibeko ya Nzambe. Sikoyo yango yo problème. Verse 23. Kasi na kati ya nzoto na biso tomonaka ndenge mosusu. Baposa ya mabe ezali koboya makambo ya mibeko oyo mayele na biso ezali kondima. Baposa yango ekomisaka biso baumbu ya masumu oyo esalaka na nzoto na biso. Kaka mpona yango tosalaka makambo nyonso mabe. Ezali mpona bunzoto elingaka bamibeko ya Nzambe te. Boyoka ngai bien. Oyo ezali pardon te mpona kosala masumu. Moto nyonso ifo azalaka na kondima. Ye ifo abanda kopurifie nzoto na ye chaque fois na bapriere. Po tozala na kokeba. Na Ancien Testament koko na biso David pe alobelaki biso mpona problème yango. Solo nandimi te nasali mabe. Nazali kokanisa masumu na ngai tango nyonso. David azali koloba ke tango nyonso nzoto na ye ezali na kati ya masumu. Nini David yango yebisa biso awa? Lingi kolakisa ke abotama na natural forme ya masumu. Obi. Na masumu mama na ngai adzwaki ngai. Oyo elingi kolakisa te ke mama na ye apengwamaki. Kasi David alingaki koyebisa biso ke abotama na natural forme ya masumu. Wana biso tozali kobunda na ba masumu na biso. Nzoto na biso eyaka na natural forme
ya masumu na mokili oyo. Sikoyo biso tozali na nzela ya kozwa banzoto ya sika. Il faut boyeba ke banzoto biso tozali nango sikoyo ezali corrupt. Kotanga Hébreux 2:14. Lokola bana wana bazali bato, Yesu pe akomaki moto lokola bango. Na tina te na liwa na ye asukisa zabolo oyo asimba bokonzi ya liwa. Kristo pe ayaki na mokili oyo na nzoto oyo ezali na makila neti biso. Vers 16. Yesu ayaki kosalisa baanjelu te, kasi ayaki nde kosalisa bana ya Abraham. Vers oyo traduction nango ezali bien te. Tango Kristo ayaki na mokili oyo ayaki na nzoto ya moto, kasi na nzoto ya baanjelu te, mpona koya kosalisa bana ya Abraham, bana ya Israel. Ayaki na forme spirituelle te lokola un ange. Lingi kolakisa Abraham na bakoko na ye bazalaki na banzoto ya masumu. Tokende mbangu na Hébreux 2:17. Yango wana esengelaki akokana na bandeko na ye na makambo nyonso, po akoma nganga nzambe monene ya malamu pe ya boboto na mosala na ye epai ya Nzambe. Na ndenge wana azweli bato na ye bolimbisi ya masumu na bango. Ye azalaki lokola bandeko na ye. Elingi kolakisa azalaki na nzoto ya musuni na makila lokola biso. Ye ayaki kovivre vi ya moto mpona kokoka komedite entre biso na Nzambe. Totala nano. Kola ye moko amonaki pasi na ndenge bamemaki ye, akoki kosalisa ba oyo bazali komona pasi. Yango wana Kristo ayaki kosufrir pa tentation neti biso. Sikoyo lokola ye ayebi ndenge biso batentaka biso, ye akoki koyede biso tango tentation wana ezali kosalama. Sikoyo biso penza toyebi makambo vers 18 ezali koyebisa biso. Elingi kolakisa ke Kristo ayaki mpona kozwa nzoto ya moto mpona ayeba tentation soki ezali nini. Ba azwa nzoto ya moto, Kristo ayebaki batentation te. Nyonso oyo elingi kolakisa biso ke tentation ezosala part ya nzoto na biso ya moto. Wana bandeko na ngai na Kristo, biso jamais tokoki kosala makambo nyonso correct. Ezali nde banzoto na biso ezali corrupt. Yaka nalakisa bino eloko moko boye. Oyo ezali ndenge Kristo azalaki kosambela na papa ya likolo. Yohane 17:5. Bongo sikoyo tata pesa ngai lokumu oyo nazalaka na yango epai na yo, liboso te mokili esalama. Biso tokoki komona ki Kristo azalaka deja wuta ebandeli lokola molimo. Ata kutu mokili nano esalamaki te, ye azalaka deja wuta ebandeli na mokili oyo. Jamais bamekaki ye, jamais akweyaki tentation. Ezali ye jamais azalaki na nzoto ya moto mpona akweya na tentation. Tango ye aye na mokili azalaki na nzoto ya moto, kasi tango ye akufi bapesi ye nzoto spirituel oyo ezali nzoto moko différent par rapport oyo ya biso.
ndo ezali eloko esalamaki ntango mama ya Yesu Maria ayaki mpona kotala nzoto ya Yesu. Kasi ye alobaki na bango: bobanga te, bozali koluka Yesu na Nazareth oyo bobomaki na kuluze. Asekwi, azali awa te, botala esika batiaki ye. Ezalaki un ange oyo asololaki na bango, alobaki ke Yesu a ressuscité. Vers 7. Bongo bokende koyebisa Pierre na bayekoli mosusu te Yesu akei liboso na bino na Galile. Bokomona ye kuna ndenge ayebisaki bino. Totanga sikoyo vers 12. Sima na yango Yesu abimeli bayekoli mibale bazalaki kokende na esobe. Amonaki lokola moto mosusu. Bayekoli wana bazongi pe bayebisi baninga na bango, kasi ata bongo bandimelaki bango te. Tokokaki komona ke aresuscité na nzoto mosusu. Botala Yohane 20:26. Sima ya poso moko bayekoli bazalaki lisusu na ndako. Toma pe azalaki na bango. Atako baporte na ndako ezalaki ya kokangama, Yesu aye kotelema na kati na bango pe alobi: boboto ezala na bino. Tokokaki koyoka ke badisiple bazalaki na une chambre oyo ezalaki ya kokangama. Sima nango Yesu asimanifeste liboso na bango. Ezali te ke abimelaki bango na porte, pe akokaki kosimaterialize liboso na bango. Wana nde ezalaki nzoto oyo Yesu azalaki nango tango aresuscité. Oyo nde ezali nzoto bana nyonso ya Israel bakozala nango. Ezali promise oyo Nzambe apesa biso. Bino ifo bondimango, ifo bondimango penza. Botala nano Romains 8:16. Ya solo ndenge mitema na biso ezali kondima te tozali bana ya Nzambe. Molimo ya Nzambe ye penza azali koloba se ndenge moko. Soki biso tozali kotanga Biblia, toko comprendre ke ezali nde biso oyo Biblia ezali kolobela. Bamibeku nyonso oyo ekomama na Bible, bakoko na biso balanda yango ti lelo, batosaka yango. Baprofesi nyonso ezali kolakisa biso ke ezali nde biso me tozali kosofrir na mokili oyo. Ke biso oyo tozali ya kobunga, ke ezali pe biso oyo Yesu ayaki kobika. Ezali pe pona biso Yesu azali kozonga. Soki biso totali balisuma oyo Nzambe abwakela bana na ye, tango biso tozali komona bipai nyonso ya mokili oyo kaka le même bana moto bazali kosofrir, biso ifo toyeba ke ezali penza biso oyo Bible ezali kolobela. Ezali biso nde tozali bana wana. Vers 17. Pe soki tozali bana, tokozwa pe bomengo oyo Nzambe abombela bana na ye. Tokozwa yango na lisanga na Kristo, pamba te lokola tozali komona pasi ndenge moko na ye, tokozwa pe lokumu esika moko na ye. Biso tozali kosofrir na nzoto pona baglorifike biso na ye. Paul alobaki yango boye. Vers 18. Ngai namoni te bapasi oyo ekwelaka biso na mokili ezali moke. Mokolo ezali Nzambe akolakisa polele lokumu monene oyo abombelaka biso. Kasi ezali de bongo ke revolte oyo biso tokomona na tango ya suka ekosala ke biso tokokanisa lisusu bapasi oyo te tomonaki na mokili oyo. Nyonso tozali kondima ngo mpona Biblia ezali koloba bongo. 19. Kutu biloko nyonso Nzambe asala ezali kozela na esengo bobele mokolo oyo Nzambe akolakisa lokumu ya bana na ye.
Pamba te biloko nyonso eyaka kobeba, atako yango moko ememaki ngambo te. Ezali nde bato babebisaki yango, nzoka nde elikya ezali te. Nyonso oyo Nzambe asala na mokili oyo ezozela kaka ti ntango Nzambe akopona bana na ye lisusu. Biso babikisa biso sauvé dans l'espérance. Mokili mobiba eyebi yango deja. Ezali kaka biso ifo tondima yango. Ezali kaka biso ifo tondima soki biso tozali banani. Te na mokolo ya suka Nzambe akolongola biloko nyonso na bowumbu oyo ememaka liwa, pe akopesa yango bozomi pe lokumu ya bana na ye. Paul azolobaki biso tokozala libre ya fugacité, tokozala libre na esclavagisme oyo biso tozali nango sikoyo. Azolobela banzoto na biso. Nini biso toyebi yango? Totala nano Misala 13:36. Yango wana bakoma pe esika mosusu. Okolinga te ngai moto na yo nabeba. Kana bomoi na ye. David asalaka makambo oyo Nzambe azalaki kolinga. Tango akufaki, bakundaki ye esika moko na bakoko na ye, pe nzoto na ye epolaki. Tango David ayaki na mokili, tango ye akufaki, nzoto na ye epolaki. 37. Kasi moto oyo Nzambe asekwisaki apolaki te, nzoto na ye epolaki te. David na Kristo bayaki na mokili, bango mibale bakufaki, kasi Kristo aresuscité na mort. Na ye emonaki corruption te, nzoto na ye echangeaki na nzoto moko ya glorifié. Azwaki un corps glorifié. Barome 8:21. Na mokolo ya suka Nzambe akolongola biloko nyonso na bowumbu oyo ememaka liwa, pe akopesa yango bozomi pe lokumu ya bana na ye. Biso pe bana na ye bakochange biso banzoto na biso oyo biso toza nango na mokili oyo. Ezali ye Yesu oyo biso tozali kolanda, moto akochange biso. Filipi 3:20. Kasi biso tozali ba citoyen ya mboka ya Nzambe oyo ezali na likolo. Tozali kozela nkolo Yesu Kristo oyo akouta kuna mpona kobikisa biso. Verse 21. Ye akobongola nzoto na biso oyo ya mawa, pe akosala te yango ekoma lokola nzoto oyo ye asekwaki na yango. Azali na nguya ya kosala bongo, pamba te azali mokonzi ya likolo na ya se. Rome 8:22. Ya solo toyebi te ti sikoyo biloko nyonso Nzambe asala ezali kolela pe komona pasi, lokola mwasi oyo alingi kobota. 23. Na biso pe lisusu tozali kolela mingi na mitema, atako tosi tozwi molimo ya Nzambe lokola likabo ya liboso, pamba te tozali kozela te Nzambe akomisa biso bana na ye penza. Mokolo akolongola nzoto na biso na bowumbu. Nyonso oyo elingi kolakisa ezali nde biso oyo bapesa mokili oyo. Biso tozali kozela kaka adoption na biso, mpona nyonso ezali deja na kati na biso, ezali na kati ya molimo na biso. Ilfo oyebaka yango mpona kokomprendre. Biso tozali kozela ti ntango bakolongola biso na bawumbu ya banzoto na biso ya mokili, mpona tozwa nzoto mosusu ya spiritual. Na yango bato nyonso bakomonaki ezali nde biso tozali bana na ye. Bato nyonso bakomonaki biso tokozala na makasi mosusu, makasi oyo ezalaka na ntango ya kala, ezobanda sikoyo makambo yango.
ekomama na Yoel ke bamama bakoprofetize neti bapapa mpe na babana bakomona verite nyonso eza ekobombama ekomonana. Minda oyo ezalaki na mokili oyo engengaka lokola moi deja ezongi, elingi kolakisaki bana ya Nzambe bakala mingi te bakoyeba soki bango bazali banani nsima bakobanda partout na mokili oyo mosala na bango. Boye mokili mobimba ekoyeba soki bango bazali banani. Boye biso tokoluka ndako ya sika mpona biso toyebi ke mokili oyo ezali paradis, kasi mokili yango ezali ya kobeba, ezali na condition moko ya bien te. Makambo ebele il faut échanger na mokili oyo, il faut to rénover yango. Alesima gouvernement mpe il faut échanger. Bamokonzi ya mokili oyo na maître na bango il faut balimwa. 2 Pierre 3:5. Bobosanaka na ko makambo oyo na ebandeli Nzambe asalaka likolo na se na maloba na ye. Abimisaka yango na mai pe apiki yango na likolo ya mai. 6. Se bongo pe mai eyaka kobebisa yango na ndenge edindisaka mokili. Nde ezali kolobela mai oyo eyaka na Genesis, eyaka na mokili ebebisa mokili makasi, kasi ebebisaki mokili nyonso te, ebomaki kaka bato oyo basalaka mabe. Mai wana eyaka kosokola mokili oyo mokili ya tango wana ekufaki. Vers 7. Bobele ndenge wana likolo na se ya lelo ezalaki koumela kaka mpona maloba oyo Nzambe aloba, ti mokolo akoboma yango na moto, azali kobatela yango ti mokolo akokatela bato ya mabe etumbu ya liwa ya seko. Kambo oyo esalamaki na Genesis ekosalema lisusu, kasi mbala oyo Yawe akotindela bato ya mokili oyo moto. Bato oyo basalaka mabe bakokufa bango nyonso. Yango wana Kristo alobaki oyo. Yesu azongisili ye, bokonzi na ngai ewuti na bato te. Soki ewuti na bato, mbele basoda na ngai balingaki kobundela ngai po nakweya na maboko ya Bayuda te. Kasi bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te. Kristo aloba très bien ke royaume na ye ezali ya mokili oyo te. Na mokili oyo ba méchant bavandaka awa, Kristo jamais akoki kosala un royaume na kati ya bato oyo basalaka péché. Wana ba mokonzi ya mokili oyo il faut balimwa. Tango Kristo akozonga akotya biso ba Israelite, biso nde moto tokorenye mokili oyo, biso tokotinda yango na makasi nyonso na se ya Nzambe na Kristo. Bino bokoki kondima yango ou bien non. Kasi makambo nyonso oyo ngai nazoloba, oyo Biblia azoloba na molimo kosalama. Soki makambo nyonso esalami pe ekozala na mokili oyo. Yaka totanga sikoyo na Nzembo 50 verset 5. Alobi, bosangisa bato na ngai oyo basalaki boyokani na nga, babomelaki ngai banyama mpo na ndima bango. Bakoko na biso oyo ya zamba basalaki impact na Nzambe. Lelo ba nation ewelelaka ezala ya bango, kasi pacte wana ezali kaka mpona ba Israelite. Wana ezali mpona libela. Yesu tokotanga Daniel 7:18. Sima na yango
bato oyo ya ekolo oyo nzambe ya likolo apona bakozwa bokonzi mpe bakotikala na yango libela seko na seko. Azolobelela bakoko na biso mpona biso tozali na kontra na nzambe oyo Moïse asalaka na ye, Abraham asalaka na ye, Isaac azalaki nango, tozalaki na Jacob oyo azalaki nango. Ezali bakoko na biso oyo na kati ya zamba ya bamboka na biso oyo basalaka kontra na nzambe ya mpungu. Biso tokomona totanga Daniel 7:27. Bokonzi makasi mpe lokumu ya bamboka nyonso ya mokili ekokoma na maboko ya bato ya ekolo oyo nzambe ya likolo apona. Bokonzi ya ekolo yango ekotikala seko na seko. Bamboka nyonso ya mokili ekotosa yango mpe ekosalela yango. Banation nyonso ya mokili oyo bakoya kosalela biso ba-Israelite. Biso toyebi ke kombo Israelite ezali monguna moto apesa kombo wana mpona aidentifike un peuple oyo bazali mpenza ya Yahweh. Ezali biso babantu bana beto bayetuel. Nalola biso tokozala bamokonzi. Kristo akozala motu na biso. Nalola ezali biso nde moto kotinda mokili oyo. Boya totala nano bien. Biblia ezali kolakisa biso ndenge nini paradis ekozala. Jérusalem bapaya bakotonga lisusu bamire na yo. Bakonzi na bango bakobanda kosalela yo. Napesi yo etumbu. Kasi sikoyo na yokeli yo mawa. Nakolakisa yo bolingo na ngai. Koyebisa basekele 3:9. Bato ya lingomba ya Satan oyo bakosaka te bazali bayuda, nakosala te baya kofukama na makolo na bino. Boye bokoyeba te ngai nalingaki bino. Esaïe 60:11. Butu moye baporte na yo ekotikala polele, ekokangama lisusu te, po bato ya bikolo mosusu bakoka na bakonzi na bango mpe bayila yo bomengo ya bamboka. Verset 12. Ekolo nyonso to mboka nyonso oyo ekoboya kosalela yo ekokufa libela, ekotikala mabanga na mabanga. Oyo ezali Bible oyo ezolakisa biso ndenge nini paradis ekozala. Bakoko na biso ya kala deja babikola makambo oyo. Bango nyonso baloba le même chose. Bato oyo bateyaka na mokili oyo bazali koteya maloba oyo te, ke Jacob akozwa mokili oyo nyonso, ye akorenye na se ya Kristo, mokili oyo akotinda yango. Bango nyonso bazali kokosa bino. Oyo ezali profesi oyo ezoya, oyo ezali makambo oyo nzambe atia na kati na biso. Bondimelaka bato mosusu te soki balingi kokitisa bino, bazoyebisa bino te ke bino bozali bana ya roi. Bino bokorenye mokili oyo, bino bokotinda ngo na makasi nyonso. Richesse nyonso ya mokili oyo ekozonga na maboko na biso. 60:14. Bana ya bato oyo banyokolaki yo bakozala koya epai na yo mitu na se. Ba oyo nyonso bayokisaki yo soni bakomibwaka na makolo na yo. Bakopesa yo bakombo oyo: mboka ya Yahweh, Sion, mboka ya Nzambe ya bosanto ya Israel. Te ndenge bato mosusu bamekaka kokosa bino mpona bazwa mbongo ya mabonza. Tokotanga Jérémie 7:4. Bomikosa te na ndenge bomesana kolobaloba oyo ezali ndako ya Yahweh.
oyo ezali ndako ya Yawe, oyo ezali ndako ya Yawe. Ya solo penza ye azali awa. Pardon bandeko na ngai, bokanisaka te ndako ya Nzambe ezali ndako ya physical oyo bato basala na maboko na bango. Ezali nde bino moto bazali temple ya Nzambe. Yawe alobi na Yezayi 66:1. Yawe alobi boye: likolo ezali kiti na ngai ya bokonzi, mpe mabele ezali esika na ngai ya kotia makolo. Ndako ya ndenge nini bokoki kotongela ngai? Esika nini bolingi ngai naya kofanda? Nzambe azali mokie boye ke akoki kokota na baeglise na bino. Nzambe azali munene, jamais azali na kati ya eglise na bino. Pardon bandeko, bowanga na molimo mosanto te. Molimo mosanto ezali nzela ya bomoi. 1 Corinthiens 2 verset 9. Kasi esalami ndenge ekomama: makambo oyo moto moko te amona to ayoka, oyo moto moko te akanisa, Nzambe asi abongisa yango mpona bato oyo balingaka ye. 1 Corinthiens 3:16. Bino bozali lokola ndako ya Nzambe, mpe molimo ya Nzambe azalaka na kati na bino. Boyebi yango te? Soki moto abebisi ndako ya Nzambe, Nzambe mpe akobebisa ye. Pamba te ndako ya Nzambe mpe ezali bosanto, mpe bino bozali lokola ndako ya Nzambe. Molimo ya Nzambe ezali na kati na biso. Ezali teke ndenge bino bolingaka koyoka balokuta ya bato mosusu mpona koloba na molimo mosanto ezali kindoki. Wana ezali makasi ya Nzambe na kati na biso. Bondima yango, botika yango ebima na libanda mpona bato nyonso bamona yango ke bino penza bozali ndako ya Nzambe. Soki tozongi lisusu na Ezayi 74, biso tokoka kotanga lisusu ke banation oyo balingaka koteya mateya oyo ezali ya bakoko na biso te, bakoya komibwaka na makolo na yo, bakopesa yo bakombo oyo: mboka ya Yawe, Sion, mboka ya Nzambe ya bosanto ya Israela. Moko na moko na biso azali temple ya Nzambe. Soki biso nyonso tosangani, tokosala ville ya monene. Nzambe akorenye, biso nyonso tokozala un corps. Molimo mosanto ekozala na kati na biso. Banation mosusu bakobenga biso ndako ya Nzambe. Botala nanu bien, Nzambe tous les jours azalaki na bino. Kasi na mokolo oyo Nzambe akopesa biso nzoto ya sika oyo ezali glorifike. Ale royaume oyo Nzambe akopesa biso ekotikala seko. Ezali makambo oyo biso tozali kozela mpona Nzambe apesa biso banzoto ya sika na apesa biso planète ya sika. Sikoyo bino efo bondimango mpona mokolo wana ekoya, bino bokomona ke bapasi nyonso oyo bino bozalaki komona ekozala lisusu te. Bokobosana yango. Tokotanga lisusu 1 Corinthiens 2:9. Kasi esalami ndenge ekomama: makambo oyo moto moko te amona to ayoka, oyo moto moko te akanisa, Nzambe asi abongisa yango mpona bato oyo balingaka ye. Bandeko, nakoyebisa bino oyo ezali mokili na biso te. Ifo boyeba ke ezokende na kobeba lisusu makasi. Basouffrance mosusu ezali koya. Eske deja boprepare mpona basouffrance oyo ezali koya? Bozondimela baprofete?
bandeko boprepare oyo ezali ntango ya suka. Semente santa e o Cristo semeou, com a irrigação de dar a fruta.